qui message peut zali, il a fallu pour pas te repérer yango. Mais batu baza ko condamner, baza ko incriminer, te éviter sur les alarani. Les padres te ont bêté les maboko parce que cette fois-ci c'est lui qui a l'aura. Yem ta simbi aura na minute o. Mais batu baza compliqué batu pour nani. Harmonie, dynastie fait école azo bimisa. Fallait pour pas venir sur studio, il faut dire la vérité. Bravo, l'artiste fallait pour pas jouer Bercy. Le sali une année. Artiste a joué Bercy. Oyo batebele to beta maboko en plein concert na pote beta raté mais l'artiste a joué à beta bat ba sepela ba beta maboko. Ba retomber à concert wana. Aujourd'hui tu as un confinement. Na ba chaîne abiso local. Ba chela abiso total. Mais bino bozo comprendre ngote. Ba loba boy bozo faire comprendre l'artiste to ba mourir à culture. Tozo mona te ba prendre za rotika la te. Il faut conseiller l'artiste à s'arrêter un peu, à featuring les atami balé, mais ça à concentrer dans yango. Lelo banani ba manu di bangu. Ba yemma na ba style nini. Na munoro na bangot. Mona yemma à Jérusalem, yemma na munoro nini. Na munoro na bangot. Nos artistes ba rozara influencé te na ba yemma na français na anglais. Non. Artiste beti tokos 1. Tu es na Tokos 2, le Tokom na Tokos 3, artiste à sous na studio. Vous trouvez ça normal avec plein de featuring. Aujourd'hui, Bozolo Bakeno, l'artiste a joué sous maison de production sur ma casse. Vous avez place Michael Jackson, à Bandaki, ko se bandé ko produit Michael Jackson. L'artiste a été sous kuna. Papa, toza la batu. Ils ont senga ba retomber belé, ils ont senga ba retour. Y artiste za ma casse. Donc, faire égale à az artiste oyo. Azape nominé parmi les artistes Oyo. Basepel ici batna robeta opéra. Na Congo a toi na banka mi balé. Pourquoi faire égal à outil Côte d'Ivoire à Sali Moussala Oyo Monani? Ba retomber à Côte d'Ivoire et Monani. Ce que tu as na temps que le belé yango te sur lo ni to robomba biso na kata média. Na un pokora ba résultat za wapi? Ba résultat nini ya malamu tozozo tozala batuti toza wana toza pe na faire propulser ba artiste na biso Kofiolo mide ba ke beta na Diamond ba beti featuring ezonyi retour à bien to beti maboko monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo. Voilà, vous suivez partout dans le monde entier votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Température TV. On a le baka vitesse wapi, bo solo na musique et bandi, bokota na bandaku, bokota parce que héritier ibula muyaka na bango nyonso azopesa. Mate ya kitoko to comprendre maram nini eza koleka na musique congolais. Merci beaucoup, restez scotchés et branchés dans votre chaîne Congo Température TV. Merci beaucoup Ambuta Mwini Bakoko Yalunda, pourquoi pas Mauvais Voski depuis les États-Unis, le padre de les États-Unis, je te salue, pourquoi pas Isaac Monganga Papa Nabel. Je dis encore merci à Maman Bibi Chiumu, Motema, ya Cédric Makela, pourquoi pas Naomi la perle noire. Merci beaucoup à Maman Fanta Fofana. On est toujours ensemble. Pourquoi pas Papa Ali Damavuba? On est tous ensemble. Pourquoi pas soyez na Tchebo na Ningi Césarande à Drisha Motomètre Bebazi Beba Tchafouin au Monengo l'homme du moment. Pourquoi pas Mokonzambo le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Missa Mabandi Mesmi Benazo Motema Maman Eliane Benazo. Même moral toujours mon vieux. Kakanet au solo abi Kalamine Kerité Ibula. A Ozala on a Brazzaville Bakuta na Viennae Babeta Masolo ya Kati et ça la bien. Je dis encore merci beaucoup na bandeko nyonso balinga héritier Ibula Maman Rosette la fleur d'Ambour. Je dis merci à Bruno Lubi Kambonga propre Sandangata. Maman na Petit Brown Junior, pourquoi pas Broly Dizamat, Junior Kose, Junior Maele, pourquoi pas à Kamse depuis quelque part. Merci beaucoup à Papa Chéri. On est toujours ensemble. Si Héritier Iboula il est là, c'est parce que on voulait parler
de Ferregola, Jésus des nuances, Mister Lovalova, les padres, les 10 matchs, Messi de la musique congolaise. Si aujourd'hui moi héritier Iboula je suis là, c'est parce que les gens ont incriminé biso batubako loba mabe na biso. Na ba o biso to ko sala te na makambo biso to ko loba te. Soki l'artiste oyo azali kolo, on va dire bravo, félicitations. Soki fallait pour pas sala makambo kitoko bat ba obetela maboko. Soki Ferregola osala makambo kitoko to kobeta maboko. Soki héritier Watanabe osala makambo kitoko to kobeta maboko. J'ai bien pu en assurer ça, Moussa qui te rebête à ma boko. Où est-ce qu'on a bête à acoustique? Ah, te bête ma boko. Mais pourquoi Ferregola outil Côte d'Ivoire à Sali Moussala ou Monani? Ba retomber à Côte d'Ivoire et Monani. Ce que tu as atteint que le belango te sur l'oni te rebomba biso na kata média. Te rebomba nini? Te roya potos à la pour potos à la contre. Pourquoi? Ah, bo solo na musique tala ma boko nanga. Tala maboko nanga ndenge zali. Pembe, noir sur blanc. Maboko eza pembe. Eza alika mona mutute. Ba actualité eza tellement belé. Kofi Olomide qui se rejoint à Paris. À Kekaka, boebika kalaming te papa Bado azana ba featuring ebele na Davido, papa Bado na featuring na Nino, papa Bado azana ba featuring tellement belé Kofi Olomide. Auta ko sepel sabata Tanzanie, aye Kinshasa yo ana azu avion azoni bongo Paris. Lelo lobby ezalaki événement makasi batu tout ba monati ki papa chéri na moni na chaîne mo ba cha makelele papa chéri ba mbaki pas ministre. Premier ministre, papa chéri bayambaki papa chéri ye mon côté. Omoni ba tout temps tozo ko sala ba analyse to memara te tozo actualité to posant na mutuma bo créer papa chéri ba problème. Po ba te belé ba banda ko finga ba papa chéri so ba che premier ministre so ba che ministre culture compétence ni azana parce que biso ba journaliste on vient à la télé pour difformer. To sa difformation. Il y a bien formation au salut de recherche, mais tu viens parler de n'importe quoi aux autres à la télé, ça fait pas du bien, ça sonne pas bien, ça la mabe. Papa chéri, bayamba qui est garaye mon côté, bayamba qui papa chéri c'était Jean Goubal, Manda Chante, Nyoka Longo, Oazé quoi, ils étaient beaucoup de personnes. Ba mise au bazalati. Ba kena ko yamba ba ministre ya premier ministre ya mboka ba solo la. Ba pesa ki ba prérogative na bango, ba donner ba biloko o baza ko zanga na musique congolaise. To yebi bien que na musique na biso ba musicien to ata na salle moko te o ba musicien ba ko se produire ezala te. Depuis la nuit des temps ezala te to na salle à spectacle te. Yango ba musicien to bazo qui n'est pas premier ministre bazo qui ne ko lela ko expliquer ye. Kolandela makama ba musicien ba droit d'auteur ba musicien ba liara ba mbongo na bango normalité ba musicien ba koma ko pirater ba nzembo na bango nyoso na fo ba landela yango ba solola et senga un quelqu'un qui est fort muto za mayele ba tchaye na poste wana yango biso to senga na premier ministre Azwata Kofi Olomide ba tchaye wana bazota Kofi Olomide ba tchaye ministre culture et osa la bonne idée. Pourquoi? Parce que tout le monde a dit que musique était. Au monde gouverneur de la ville Gentini Ngobila. Malgré ça, gouverneur a une histoire de musique na biso. Moi j'étais surpris, gouverneur a betali solo ya papa Taboulay. Autant la te via zo betali solo zo kamwa. C'est ça d'être un homme de la culture. Batumsu baza bata culture, mais ba cha ba na culture, ba ça le côté. Botika koya ko pesa information musu o eza déjà ya kito côté pour salir comme papa chéri na télévision ko lo baké ba cha papa chéri ministre culture ah ba po ba tuba na ko insulter za choix ministre tant yo zo ko finga tout temps yo zo ko loba o zo ko changer information papa chéri ba yambie mozo la ki sa image o ba yambi papa chéri te o monte bozo boma batu. En tout cas, merci beaucoup. Nabande Konyoso Obakolanda biso partout dans le monde entier. Adamo Bolingi, Peselanga Idjogo Nabiso Bolingi Pangi. Bambote place à Zoé Adamo Bolingi. En tout cas, même moral toujours. En tout cas, yoto bossa na yote. Maman, mave chiongo. Mutete la solo maman na Hardy depuis Londres. Ya yo yangwana mokakoso.
Na kitete la balobani. Oh moi kwete. Balobabongo. Voilà. Merci beaucoup le padre, l'artiste puissant meilleur de mon pays. Premier artiste congolais qui a osé la musique opéra qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Il y a des artistes, parce que s'il y a des informations, Tokoya Toloba, et ça, les artistes, il y a Afrique, oh, Bimise Libiso, artiste, oh, Baza, oh, Betaka, opéra, oh, Beti opéra, africain, oh, Beta la musique opéra, Batani, Batebelete, Tobimisa liste, oh, Balobi TV, Eza Radio T, Tobimisa liste, Artiste, Oyo, Yoka français. Ferregola, le padre, est classé parmi les 6 meilleurs chanteurs d'opéra en Afrique, tout entier, avec sa chanson Regarde-moi. Top des artistes africains du style opéra. Artiste Obache en Haïti. Yangwana ba brandir yango déjà na écran na otanga ba combo Jacques Grec Beloba de Cameroun, Parfait Ekoni, Camerounais aussi, Rachidi Ben Abdel-Islam, comment ma casse Abdel-Islam, Marocain, Tozu encore Jean Ides, Côte d'Ivoire, Tozu Serge Kakouji, DRC, dans la République démocratique du Congo, c'est en anglais, hein? DRC. Basé sur son 6e personne au hasard qui nominé, c'était Ferregola, le padre, DRC toujours. Il y a un TV Radio T, il y a un peu de on peut monter en habit sur peine. Donc, Ferregola, as artiste Oyo, as appelé nominé parmi les artistes Oyo, c'est pas ici batna opéra. Na Congo a toi na banka mi balé. Ferregola et des chansons na Regarde-moi. Siko tant bateau banda koloba te Regarde-moi et zanzemba bayombe. Regarde-moi zanzemba église catholique mais aujourd'hui tu as si message. Ce qui message peut zali, il a fallu pour pas te repesa yango. Mais batu baza ko condamner baza ko incriminer te ebité sur ezalakani biso salaka musala. Le padre tozo betele maboko parce que cette fois-ci c'est lui qui a l'aura. Yem ta simbi aura na minute o. Mais batu baza compliqué batu pona nini. Tozo se faire compliqué pourquoi? Pourquoi tozo se faire compliqué? Les gens insistent à faire Ferregola bayemba basala featuring na Chantal Dipanda. Bana posa bayemba na ye. Ya ontolo bana harmonie na dynastie ba featuring eza tellement ebele ya makasi. Oyo batu ba bosana te batende ko s'abonner na ba plateforme ya téléchargement de tolobaka mbokende ko s'abonner. Omoni musique na biso to na ba artiste ba évoluer. Yango to senga biso ba journaliste, biso ba chroniqueur. To pesa ba journaliste ascenseur wana, to sunga bango. Ce qui est artiste, ça aussi la maramouille aussi, il faut expliquer. Kotali ça y est. Kotali c'est la réalité. Les gens disent qu'aujourd'hui il fallait pour pas zoner sous studio. Harmonie, dynastie fait quoi la zobimi. Ça fallait pour pas zoner sous studio. Il faut dire la vérité. Les gens croient que non, fallait pour pas azalikolo. Toujours sous-estimé. Mais retour, les artistes, qu'est-ce que l'artiste gagne? Qu'est-ce que l'artiste montre au public? Oh, bah tu vas receper la musique nini bah tu vas receper là. Parce que l'artiste ma musique a joué au tikalate. Ba musique a qui ne kakaboye. Ba musique a tikalate. Tous la vérité mais les gens veulent pas croire pourquoi. Artiste a bêti Tokos 1. Tu es na Tokos 2. Le Tokos na Tokos 3 artiste à sous na studio. Vous trouvez ça normal avec plein de featuring. Aujourd'hui bozolo bateno. L'artiste a vu sous maison de production sur ma casse aux place Michael Jackson a bandaki ko se bandé ko produit Michael Jackson. L'artiste a été sous kuna papa tozala batu. Ils ont senga ba retomber belé, to senga ba retour. Y artiste za la makasi. Ba retour moi za la faibleté. Quand l'artiste reprend la studio, il reprendre la studio, c'est que ça ne tient pas. Et c'est en place moi qu'il faut rebondir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'artiste, il nous a fait beaucoup de chansons au le tikala.
banzembo nyonso o artiste ayemba abetela biso droit chemin le to beta maboko abetela biso arsenal de belles mélodies abetela biso power banzembo beleza na kati etikala. Mais comment l'artiste musique internationale oh biso tozo kumisa l'artiste n'est pas encore international bazana en voix il y a comme international mais biso tozo kumisa l'artiste est international mais il reprend toujours des chansons tokene tozonga ba Davido wana tomonaka ba Dadju wana tomonaka ba Maître Gims ba Nino ba bimisa ko mona bimisi type moko et puis afandina na ko service abimisa msuka type moko na ne deux fois, c'est tout. Mais l'artiste joue de studio, ça va 4 à 7. Mais bino besoin comprendre dans côté. Baloba boy besoin faire comprendre l'artiste, tu vas mourir à culture. Tu vas mona te ba prendre tes arotiques à la tête. Il faut conseiller l'artiste à s'arrêter un peu ba featuring mais atami balé mais ça toi à concentrer na yango. Lelo banani ba Manu Dibango. Ba yema na ba style nini. Na munoro na bangot mona yemaka Jérusalem yemaka na munoro nini na munoro na bangot nos artistes bakozaka influencer te na bakoyemaka na français na anglais non botika ko bomisa ba artiste na biso to faire nous ba artiste les ndenge moko tete olobaka na Jésus de Niance fait rigoler on a zo sala aboyi kozala keno na tika batu te nazo sala meli melo nazo mélanger c'est ça nous voulons. Artiste non. Bozo pousser artiste bozo kumisa na un peu où est des résultats. Na un peu ba résultats za ba résultats ni na malamu tozozo. Tozala batuti. Toza wana toza pe no faire propulser ba artiste na biso. Confiolo mide ba ke beta na Diamond. Ba beti featuring ezoni retour à bien. To beti mabokoti. Toloba nini toza na posa ba artiste ba kende liboso no bazonga sima tona ba artiste bazwa ba disque d'or omoni tozo lela ba artiste bazwa ba disque d'or les seuls prix oza makasi ba tout ba yebi oza kana beaucoup na ba stima makasi o ba te belé ba estima nango ba sepelaka nango za Grammy Award o soka artiste azui yango en tout cas na ebisi bino c'est à fin. Ata tolela ba disque d'or, tozolela nini tout et tout, Grammy de makambo. Mais to senga na ba artiste na biso ba beta ba tib euro tikala, euro sala succès à une année. Ba Gims ba beta ba tib awat. Ba tib na bongo tikala ti le Gims a refane boy. Ana 10 ou 7 5 a beta ba tib tellement belé, mais sora fani bo a beta bino tib moko. Ate kota sali featuring a ke boazoni wasa. O mona ke ba retour eza koya. Mais biso wana tozo mona yango lokola tozo fondé héritier ibula so ba fa na plateau na kila ba otakine on ne taquine pas personne on peut pas tuer notre culture ton a posa ba musicien na biso ton a posa ba ten liboso soki bango bazate nous ne voulons pas te regarder na télé comment soki bazate pourquoi on va venir à la télé on va s'expliquer de quoi torolobela nini ton a posa ba musicien na bazala ba exister pour que la musique n'a pas de liboso. Tu dois bravo. L'artiste fallait pour pas jouer Bercy. Le sali une année. Artiste a joué Bercy. Oh yo ba te belé to beta maboko en plein concert n'a pas te beta raté mais l'artiste a joué à beta ba sepela ba beta maboko. Ba retomber à concert wana. Aujourd'hui tu as un confinement. Na ba chaîne abiso local. Ba chaîne abiso ngo totalaka. Bachela biso yango to mona ba concert ba bina filé ba beta awa abeta na chetemba bachela biso na ba télévision eleka nango to mona concert ya nani ya Fabrigas abeta na nani na showbiz totala yango na télé totala kanini lipanda ya faire gola totala yango hein toza na posa ba directeur en marketing to na posa botinda ka belema wana zonga totala yango parce que yana bandeko nyonso te bakota ka WhatsApp e bakota ka YouTube. Yana bandeko no sote o kenetala yango kuna obo chana nini obo chana na chaîne na chaîne na bino obo chana chaîne ya artiste ezalaka extrait eza concert du début jusqu'à la fin te eza extrait
Toi na posa to sepela na musique keba na yo to sa eza musala mbongo to sa ba buzo bata to zo sala musala pour en faire évoluer musique na biso maintenant que batu baza ko ya bozo ko benga na ba téléphone bozo tia ba pression nga naza pour mutute naza contre mutute maintenant na posa culture et kende liboso so esenyi ke to loba boto ko loba so esenyi to zonisa boto ko zonisa ba warriors ba gladiateur, ba gaulois, na ba gauloise. L'harmonie, la dynastie arrive. Bokende ko s'abonner na ba plateforme nyos. Bo pesa artiste ba voix. Et bo pesa e ba dini ba bokende ko télécharger bo somba. Bokende Instagram artiste fait rigola. Bokende ko s'abonner na chaîne YouTube bokende ko s'abonner. Bokeba na ba chaîne o ba boostaka. Parce que on va booster star au moins on va type moyen tala mamakas ezate. Na tala mamakas ezate. Ba tu ba tira ko incriminer biso. Ngana ko loba yango je fais que faire évoluer la culture congolaise. Il y a des gens au bana ba estime, au ba respecter biso, ba ont c'est la biso sincère, ba ont remercier biso. On est pour de vrai. Sorti le ba tu ba sepela na Fally Ipupa, c'est parce que Fally Ipupa a donné musique à malamu na ba droit chemin batu bayoka bali puta le 8 mars yango batu bayoka bali puta batu ba sepela ezonisa batu na ba nostalgie c'est ça yango peut ozo senga na artiste asala musala kitoko to boyi ba kosa leka biloko ko leka eza yango te faire ego la félicitation to moni retomber to moni mutuka yango neza ko leka vraiment faire ego la retomber à Côte d'Ivoire et fouti mutuka kitoko en tout cas félicitations à l'artiste tozo mona kati ba retomber boyende batu ba ko linga retour fezalaka ya makasi nde ko sala bien là directement je dis joyeux anniversaire à mon ami Ange Bivoula mon ami de tout le temps de tous les jours. Happy birthday to you mon ami. Une année ça s'est fait quoi donc happy birthday to you donc moi na il y a maman Dorothée, ma papa Dorothée en tout cas. Bah joyeux anniversaire na yo et place aux amis vraiment Ange Bivoula. Je dis encore merci à maman Rosette et la fleur d'amour, pourquoi pas tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle Mokonza Mboka. Son achebo ezalarande Adrisha motomètre bebazi beba. Tchafouin au monango, je dis merci beaucoup à Liemay, mon vieux Voski depuis les États-Unis, maman Isabelle, la maman sociale. Je dis encore merci à Mbouta Mouini Bakoko Yalunda, pourquoi pas Blaise les padres depuis les États-Unis. Je dis merci à Isaac Monganga, papa na Banel. Julia Florida, maman na Jancy, Julia Florida, tata Mosi Abana. Sanda Wangata, maman na Petit Brown Junior et Broly 10 à match. Mon président Bruno Lubika, mbongo propre, on est toujours même moral. Donc comme il vraiment na souk émission, vous excusez, na gorgé mouké. Pour nous a dit tellement l'icolo, na gorgé mon mouké. Merci beaucoup nos banderoniens sur base vraiment tant qu'on l'héritier Iboula. Merci mi Benazo mon vieux, mon thème Eliane Benazo na pesi no mbote na France. Belle-fille Lututa la mon ami na kati ya Grenoble wana la reine de Grenoble Belle-fille Lututa la moté madadi moment. Ah Musenza zate di ba mbote na place aux amis. Na banderoniens sur balinga héritier Iboula. Ba vrai na ba faux. Merci beaucoup papa chéri. Pourquoi pas Dali Iboula maman Mokonzi. Merci beaucoup Nayo, ma fille Dalette, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup na Elvis Pocho na Sima Caméra, pourquoi pas na coach musée. Merci beaucoup na vrai bossi tampene. Faut sentir veut vraiment. Merci beaucoup à maman Fanta Fofana. Balobi Bibi Choumou. Motema Cédric Makela, nommé la perle noire. Tomonani Soki Nzambe Azongi Nanu te bébé Ephraim Mutasuka. C'est bon. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette et la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température